Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Prestation de serment Yaba au magistrat et Salemi Lelo mercredi 31 août 2022 dans le palais de la Nation. Liboso et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo marché de liberté pour la troisième fois et Peli Moto Lelo mercredi 31 août à partir de 2h du matin. Mbote na balandinyo sur le magazine Kinshasa na biso numéro 1 Yaba magazine d'information à la République démocratique du Congo. Ba magistrat ya cour de cassation et conseil d'état pe ba magistrat ya siège membre ya cour des comptes ba prêter serment mercredi 31 août 2022 liboso ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na palais de la Nation. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller près la Cour de cassation. Ministre et fonction publique Jean-Pierre Liaou a salaki lancement yaba travaux, ya évaluation ya accord ya bibwa entre gouvernement na banque syndicale et administration publique pour na ko évaluer protocole d'accord au signé qui le 2 novembre 2021 bolanda na image ou. Ba travaux ya commission paritaire gouvernement banque syndicale ezalaki lancé mardi 30 août dernier et pas ya vice-premier ministre et fonction publique Jean-Pierre Liaou. La présence ya vice-ministre et finance pe ba représentant ya ba différents syndicats et administration publique. Vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a invité ba partie prenante na kokanisa lolenge ya kosala pe koagir pour na redressement malamu ya administration publique ya République démocratique du Congo. Ministre et fonction publique a souligné que redressement et sengaka ba sacrifice ebele na yango a proposé qui augmentation et salaire de base durant une année pour le lancement et mécanisation générale. Il y a agent de carrière non sur le service public à l'État. Il importe de souligner que ce dialogue social qui au fond traduit la volonté politique manifeste déclenchée par le président de la République permet de saisir les taureaux par les cornes, c'est-à-dire parvenir d'une part à satisfaire les aspirations profondes des agents de carrière de service public de l'État et d'autre part à permettre à notre pays de disposer d'une administration publique forte, efficace et moderne. Nangambo naye président ya intersyndical et administration publique INAP na Mokuse alobaki que ba besoin ebele oyo eza na kati ya protocole ya bibwa ezangi penza bokokisami na yango kasi na nyonso Fidel Kiyangi a reconnaître la réalisation ya ba préoccupation ebele ya ba gens pe fonctionnaire ya l'État na gouvernement. Dans la série, il y a lieu de relever ce qui suit. La concrétisation du seuil convenu entre parties Abibwa 2 du montant de l'ordre de 240 000 francs congolais pour l'huissier au deuxième trimestre 2022. Le rabattement de l'IPER de 15 à 3% a été effectif. La signature de l'ordonnance portant création de la CENSAP, nous pouvons, je pense, chers collègues, chers camarades, applaudir le gouvernement. Parce que ce dernier a réalisé des exploits. Totika fonction publique tokende enseignement ministre et enseignement primaire secondaire et technique Tony Mwabakazadi a lancé qui table ronde ya ba école privée agréée mardi 30 août dernier na Kinshasa pe engagé bango na lutte contre bantivalère pour l'enseignement ya qualité na secteur privé ba détail na commentaire oyo. Ba assise oyo est concerné ba responsable ya ba école privée agréée ya République démocratique du Congo ezali normalement penché na ba différents problèmes ya ba école privée pour na ko améliorer
qualité ya éducation ya ba élèves à travers étendu mobimba ya République démocratique du Congo. Na discours na ye ministre et enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwabakazadi a dénoncé ba pratique ya kosenga mbongo pona ba travaux scolaires, pratique oyo ekoma fréquente na ba école privée et komisaka bana ba paresseux, ba improductif, bana ba kokaka ko imaginer lisusu te pe ezali na ba conséquences ya ndenge na ndenge. Ministre ya EPST Tony Mwaba abengi ba gestionnaire ya ba école privée pona ko mettre fin na ba antivaleur oyo efandi na secteur ya éducation pe na suka na yango ministre azali vraiment motivé. Grave incendie et salémine à marché des libertés na commune Yamassine mercredi 30 août 2022 à partir de 2h du matin na pavillon 19 29 21 cause ya drame oyo e détruit ba pavillon ya marché des libertés et yebanité kasi ba marchandises ebele et peli moto pe ba dégâts matériels ezali bongo enregistré moto moko te akufi kasi ba vendeur ba regretter nde ba marchandises na bango oyo eziki. Mais quand même, tout le monde camion sandy qui ça la raté. Alors, yo comment la situation ça la met au Koloba, na autorité na bisoni ni be administrateur à marché comme on a à chaque fois marché aussi qu'à marché aussi qu'à. Quand on a salé le rôle à marché, il faut n'attendre l'inconvénient n'a pas avantage là. Et là on a salé ça la courir ça la carte. Inconvénient est comme la batte lobby à la longue. Donc faut n'a soit camion sandy na tia permanent et ça na marché à liberté. La renforcer la sécurité. En fait que ba cabo comme ba tena ba perdre du on a ba. Ba ça ba maman ba bota ba beaucoup la batte. Yeb ça na ba vivre. Et là on ça la ni quantième fois. Bon so kama elle était au sous-là. Tout ça la ni pas de loka bo tout tomber sur la derrière. Et ça qui to côté. Ni am sous ces gars qui ba bongisi yango. Pendant que non bazino camion sandy te batia na marché à liberté. Ce qui est tombé sur rien wana ba oyo bimisaka ba mbongo na ba bomisaka. Donc bon la bango ezaka risiki ba bomisa. Ce qui ba bomisi ko bozwa camion sandy na autorité ya mboka. Routier na marché le quoi marché de la liberté et ça la permanent pour na marché. Quand que non pour ezali na kambele ezali. Problème ezali et sandy c'est l'intervention. C'est tout. Merci beaucoup. Moni tant que banda qui marché. Pas dans le ratissage. Pas dans la mabaya marché comme quoi ma dépôt. Pas dans ma mabaya c'est photo. Et
basache basala ratissage batala courant na biso ke basala yango malamu marché comme sanité mpenza lokola badepo eza badepo te te eza bar te eza babiloko mosusu ezwi moto ekosanflamme bokopesa baadministrateur baadministrateur balala awa basekretare banini bapompe bakoboma moto te badal non ezaka bayibi te biso lokola badepo ya mabaya donc yango so tolandi yo bien ndenge olobi badepo comme otyo babiloko marché mpe bande eza kosi ya besandu baya na bashe alors maman okolancer message nini na baautorité komona ndenge oyo baparole outi osoulever yo message nini okolancer na baautorité bayana kozala suivi ya makambo oyo eza makambo moko se répété eza pasi eza manda oloba nalobi balongola mabaya leta azolobaka kolongola bamabaya batie boye na babaje azokonstate so bakokofili mwa mbongo akosani mabaya oyo batie ekomi badepo yango nde ezotumba moto makasi courant mpenza ya malamu te ekoma mokekei mokekei babongisa courant epuis bato batie mabaya balongola yango totala ndenge lisusu omarché alors maman eza perdi bamama bazongisa bana klasi bakozongisa bana klasi ndenge nini alors maman so tocomprendre bien c'est que ezali vie ya ndenge tokoma installe basachet banini ekoma badépendre eza cause ya incendie alors yo message nini okolancer na baautorité message mokonzi moko akokita azwa décision mpona mabaya oyo batongisa na wende alukela biso badepo ya bio tokobombela biloko bato bakobomba biloko mabaya boye na wende ya kitoko te wende koma molili babe mosu okoleka boye na buto ozobanga mpo oleka molili akoyebi kobomba mpe na kati ya wende oyo bayebi te. Merci beaucoup maman. Ndamona marché nabana marché babandako mabaya bapashi bozotyaka boye ya moto ezokende besani okone ukalobi ezali nango te mare bato bazotikala ndele bapavion oyo bazolala bapavion oyo batongitongi bandako bakomisa ngo ndako pavion komi bandako lopango lobango yango nde besani nde esala fo babiloko wana fo badégage yango eloko babenga ewenze teka azwa eloko nyonso nini kena yango komisi oteki otiki mbongo na kata pavion otiki okanga kofe opesi tu kololala wana nyonso babe ekoma sonete ezali nango te me kote moto outi toyebi te so biso bachaine tozalaki te omaka tro bamagasin bato nyonso otuta bamagasin kuna na ngai banga bato bakondaka oso bakola alors lancer message moko na administrateur to na autorité komona une grande marché comme ça et tozala na 4e fois ezopelaka ya moto ekomisi odi 2e fois ezokontinera leta mwa ya telemi mokonzi ya mokase mwa ayekiti alobi babiloko mokonzi etikala vide wana bakotosa so balobi te bayoka pete. Merci beaucoup. Zela. Pasteur François Mutombo, alias Voici l'homme, a décidé de changer comme l'église ya ACK Kalembelembe na communauté des ensemblées chrétiennes. Voici l'homme a eu acte ya décision, ya excommunication et pas ya père spirituel nae Pascal Mukuna. Bolanda.
Désormais ex-responsable et assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK Kalembelembe, pasteur François Mutombo alias Voici l'homme asengi na peuple de Dieu, ba CDT na polémique zima ya kolongola ye na kati ya communauté ACK et pa ya représentant légal ya communauté Oyo, évêque Pascal Mukuna. Déclaration ya François Mutombo et Salamaki Nanzela ya communiqué moko mardi 30 août dernier. Voici l'homme à lobby azui acte ya décision ya Pascal Mukuna ya kobengana ye na communauté ya ACK kasi akotika la kaka père spirituel na ye po asala ya mingi po na ye pe communauté ya ACK ekotika la toujours famille na ye. Voici l'homme abakisaki lisusu ke sikoyo ako évoluer na ministère na ye na kombo ya communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme. Pour na rappel, ba raison oyo esali que Pascal Mukuna abengana Voici l'homme na ACK ezali non respect ya ba statut ya communauté ACK, création ya ba assemblée parallèle ya ACK na label ya groupe intercession babuki bikeko. Malgré ba remarque nyonso oyo basalaki ye na communauté Voici l'homme a tikalaki ko se justifié te. Kinshasa et l'équipe partout. Beltexco a offrir bakaye ya ope ba stylo Simba papa maman ki mambango na magasin Beltexco okokuta bakaye ya ope ba stylo Simba ezali sombela bana na yo pour na rentrée scolaire. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise Kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti. Tozana bakaya 100 feuilles quadrillé ligné, tozana bakaya 48 feuilles quadrillé ligné, tozana bakaya 24 feuilles quadrillé ligné, tozana pena bakaya 12 feuilles quadrillé ligné. Ko sanate, tozali pena ba stylo Simba ezokoya ezokoma, tozana ba stylo Simba ya bleu, tozana ba stylo Simba ya rouge, tozana pena ba stylo Simba ya noir. Tozali lisusu na surprise mususu mbula auto bakisi, toyina bakaya cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka. Kobosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oto lobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Soki mobali alingi asunga famille na ye est-ce que c'est obligatoire atuna mwasi na ye bakinoa ba réagir na micro ya Sarah Mawete. Parents nyonso soki aboti mwana pe atangisi ye lobi soki mwana wana abongi akomi na mbongo esengeli asunga ba parents na ye metomonaka na kati ya ba couple misusu mobali avant asunga baboti to bandeko na ye atinda mwa mbongo to mwa saki ya loso il faut atuna mwasi yango bakinoa bapesi ba avis na bango par rapport ya sujet oyo. Na ko tuna pe mwasi na parce que na linga ki dali pour les meilleurs pour les pires na linga ki na mona na ko sala. Mais ça na des choses na ko expliquer, c'est-à-dire na ko expliquer que non na besoin de la sœur nanga ou bien maman nanga mwelo comment bon. Ba se msoko ba ke bon. Tant on peut ça côté na yo, ya peut ça ni pesa. Mais misu ba ko ba ke non ah, pour pesa tinandere ni. So bon moi attirer moi ko makana. Mais ce que si je pesi na mutamayele na raison entre mobile n'a jamais expliqué moi si que nene c'est nene Kabila maman ou bien me connaît moi si
soki bafaire moko na osose na ye na osose na ye no mama nene salika moko mais vraiment mpona kosunga mama na ngai ou bien ndeko na ngai mwasi ezalaka toujours azo sexuel mais moi onion ezalaka motema vraiment na part na nakobake no se nasunga mama nango mpe ndeko na ngai nayebisa mwasi sana ndenge otuninga ndeko na ngai nakobenga oza question moko eza banal comme d'habitude mais lelo oyo mama oyo aboti inane eza ebele epuis moto abombi 9 mois na liboko eza ebele mwasi wana te moto asali yango mama aboti asali fierté na mokili mpe omonana mpe bato na miso ya bato ebele tokomamona lelo mpo kabela mama na yo lelo omonangina te mwasi ayebiso mama naza leki mama nasabo ok rien mpo kabela ndeko na yo seke kabela mama abotinga asalinga lelo mpo namonana mwasi wana lininga parce que mama wana botenga na mokili lelo so na posa na kabele nakokabele comme il faut alia mbongo na ngai ti kino pena na libulu na ye ale mbongo na ngai donc raison pour laquelle mpona kabela mama na ngai na kotuna mwasi na ngai te akolia mbongo na ngai pena comme il faut mwasi aye kokutanga na bomengo na ngai na nsima mpe tonyokomi na famille lelo na jui ya ngai ya mokie mpona pesa mwasi mpona napesa mama na ngai mpona tuna mwasi alors jamais tika osanga te ngai mpo na ngai na sunga mama na ngai tiki no liwa soki na ngai akabela ndeko na ngai mbongo mpona yebisa mwasi na ngai bon kotala yango mpe boye question eza facile à répondre eza mabe te eza mpe malamu te donc nakoloba boye ke non eza mabe te mais ezokoma mabe epai ya basi ya mitema ya mabe mobali aza na volonté ya kokabela famille na ye ayebisi yo mama naza na mposa nakabela yaya asenga boye mpona makambo yo komi oyo naza na mbongo wana eza boye toni tosala boye yango ekoma mabe mais réalité so oza na mwasi oza na ede moko ndenge okabelaka famille ya mwasi no na facilité soki bokilo ya kotala obimisi 20 000 30 000 okabeli bokilo na yo eza mpe ndenge moko mpona kopesa famille na yo moko alors soki nakosala yango première fois nakabi epai ya ndeko na nga nayebisi mwasi na ngai yaya ayaki tala boye napesi 100 000 nakotala attitude na ye so namoni attitude na ye tanto imere na ye eza ya malamu te la prochaine fois nde nakoyebisa ye te mais soki ke napesi ndeko na nga mbongo yalobi opesi ye kombe 50 000 papa motato babi aza maladi soki okalkule bambongo wana pourquoi popesaka ata 100 000 c'est ça esalanga mpe bien na motema napesi ndeko na nga 100 000 mwasi na nga alingi te mie kutu napesa ndeko wana 150 000 wana nde eza malamu mais eza mpe mabe te ke napesa ndeko na nga mbongo foka na ye oyebisa mwasi na nga te donc jamais nakopesaka ndeko na nga mbongo nde naza boye ndeko na ngai ekotala ngai obe moto soni entre nous deux nake nazwi mwasi somme moko ya 150 000 napesi ye fo nayebisaka mwasi te eza mpe mabe te ata nayebisi mwasi na nga te eza mabe te ata nayebisi ye eza mpe mabe te mais ezokoma mabe soki mwasi azwi yango na basensi mosusu mponga mobali comme les responsables chef de la maison lere naoyebisa mwasi na nga lisolo wana fo natala batitide na ye lere napesi ye atitide nini arépondre nga ndenge nini cela nde à la prochaine fois soki nalingi nakabela ndeko na ngai naoyebisa ye te ou bien soki nalingi nakabela ndeko na ngai naoyebisa ye parce que lelo à nous des jeunes à lelo kala tozalaki économie ezalaki epa bapapa mais lelo économie ekomi epa basi mwa mbongo osala boye mama simba alors pozwa mbongo wana opesa ndeko na yo fo senga permission epa mwasi donc eza nango mabe te mabe ezokoma nde soki mwasi akomi kotelemela yo obia saka lokola kabeli ndeko na nga oyo yo temenga sa la prochaine fois nakobanda oboma mbongo na bandenge mosusu de façon mpo napesa ndeko na nga yo yimayima te donc dans le sens ndeko mobali soki olingi osunga baparent to mpe bandeko na yo eza nango mabe te otuna mwasi na yo mpo ntango obali mwasi bokomi deja mutu moko kosala makambo na nsima ya mokongo ya partenaire na yo ezali malamu te soki ya apprendre yango libanda akosepela te donc papa c'est mieux osolola na mwasi na yo avant ya kosala likambo. Kinshasa eleki partout. Artiste et comédien congolais Kwedi Maimpuku atikaki biso mokolo ya mardi 30 août dernier na hôpital HJ na commune ya Limete suite ya maladie moko ya tango moke bolanda extrait ya parcours na ye.
Surnommé caméléon parce que azalaki ko changer pe ko s'adapter na ba différents rôles na scène, artiste et comédien congolais Kwedi Maïmpuku alias caméléon ya scène akufaki mokolo ya mardi 30 août 2022 na hôpital HJ na commune ya Limete suite ya courte maladie. Polyvalent na ba différents rôles azalaki ko interpréter na ba pièce ya ba théâtre, directeur artistique ya groupe Salongo ya Radio Télévision Nationale Congolaise RTNC na Mokuse, akufi après plus de 60 ans de carrière lokola metteur en scène, auteur pe dramaturge Jessica Wapi a évolué qui pembeni ya de Fanchi Tengesana pe Mathieu Matondo Matea alias Sans Souci. Ton salaire là, 2500. Voilà. 1500 tu paies le loyer ici. Et 1500 il te reste. Non, c'est resté avec 1000. 1000, c'est payé 1500. 1000. Voilà. Non, ici, on vit en confrérie. En communauté, toujours. Voilà. Avec les frais de nous là. Tous les frais. Avec ton argent là, 1000 zaïs. Voilà. Toi, tu me donnes toujours. Toi, donnez-moi toujours. Hein? Voilà. Nous, notre côté, nous allons fructifier ça. Tu entends ça? Voilà. Tu vas voir. Et tu verras. On fait de bonnes affaires ici, Zahir. Tu n'as pas un collant là? Ah, non. Al-Akbar Tarlay Antanyame. Al-Akbar Tarlay Antanyame. Ni Fakawan Gambara. Comédien congolais à renommée internationale P. Papa et à 7 enfants a participé à Mbala Ebele na festival Cinekid international d'Amsterdam, na Pays-Bas P na festival panafricain et cinéma P télévision de Ouagadougou, na Burkina Faso, Molimo Naye et P Manakinya. Bamouré ya cinéma pe ba fanatique et artiste et comédien Kwedi Maïmpuku alias Diallo ba réagir par rapport ya liwa Naye bolanda reportage ya Peggy Lunga. Mais souvenir, c'est un grand artiste, on a tourné nani. On a tourné nini, histoire na ya ni. Ya bakam na bango ya ba groupe Salon, on a ça grand artiste. On a tourné wani, la comédie a bien, il y a propre. C'est un parmi les grands ya Congo à la 4. Pas grand tome, il y a histoire, il y a comédie ou il y a Congo. Ma papa peut dire dans la 4. Parce que les aliments et le Azaï nango, la responsabilité Azaï nango. Ce que les bana ou a sunga la vie, ou batira le peine à maële, les bons moutons maële nyonso. A tira trace à yémon au tacabola. Wata koufi est vrai ne faut continuer. Ce que les bana ou a tira la vie qui balanaï maële naï, et vous a malam. Mais vous a pas si ceux qui attendent mon amour à besoin maële naï. Et vous a malam, ce moi l'amour a tiré la maële naï. Voilà qui s'appelle bolam capacité au azalaï nango. Quand on a retrouvé nos mailles, les gens ont tel dans la guise. Moutinho soit là, c'est là. Moi, on tire les bancs à Azati. Nanza koyeba ndenge ezala ba musicien, ezala ba comédien, bazo sila kokufa pona ni. Pourquoi ba artiste, ba comédien, bango nyoso bazo sila kokufa to kotika na banani. Banani bako se pelisa biso. Kwedi azali chef bassiste bazaki babondweri baesobe bamasumu de brende mais totikali na mai na miso pourquoi na basansu souci nyonso mais totikali na mai na miso mpona nini bon conseil na kopesa bango balinga basi ebele te mpo basi nde liwa balinga mpe kisi te mpo kisi mpe liwa bon na comédien ministre azali fayeba kotala mwasi wana na bana wana ayeba kosupporte bango mpo asali ebele na kati ya mboka oyo yango liloba na kanda ya suka yango wana basala mpe bateatre ya solo sobi toya osepela komona vraiment molimo ne pema na kimia eza epesi mpasi mingi na mawa tala ini bazala na solidarité bazala ini bazala bato oyo balanda lokolo neti ya tata oyo aza papa moko oyo moninga moko asali mosala mpe ya malamu bazala bomoko batambola malamu basala mosala malamu pembiki papa moko bien donc asala mosala kitoko omoi apesi azo jouer ozo sentir mpenza ke oui professionnel ozomona
biloko ya papa mateo comme professionnel peut-être tata wana ozui bango na ba mama bipendu bangana pe ba professionnel pe ba osa bien musala ndenge sengeni donc bano bazokota na musala wana bayekola ngo ndenge sengeli basala ngo ndenge sengeli bota wana na pese bango ba condoléances ezui bango ezui biso nyonso wana peut-être muta marka biso na makamba théâtre mawa wana tokaboli biso nyonso en tout cas tozana bango de cœur c'est la culture na kosenga na eke wana baza ba léopard bazo pe chance bakunda nde bakunda batu nyonso ba s'impliquer dans liwana e bakunda ye honneur wana ba pese pe honneur na parce que asaleli mboka teyi ya lobby asali ba théâtre moko éducatif bakunda ye malamu abacha moi quelque chose bakunda ye bien ndenga ke ne peut avec connaître ba sika ibo ke pe mana kimia. Na TikTok ya lelo bolanda Faso Kirombe a proposé bino surprise. Oyo za jar mobala ndeni kolengela ngela maso bondela basi mon cher mwasi nanga na kolengele na kobondele na kolambele na kosalele parce que mwasi nanga yo so za comportement batatu baluba wa mona rôle mwasi za la cuisine ngapo nanga mwasi a reine nga mwasi nanga za reine mon cher mtako sote yanke na bolingo za raté yuma pe na bolingo za raté kosenga pardon kobondela mwasi eza synonyme faiblesse te so za osali mabese nga bolimbisi ya bolingo moi si faut kolengela moi si faut ko adorer parce que mtabuka mabolongo asambela ratako maboka nzambe yo so za comportement baluba ezara suite ba comportement na tapije. Merci Nabino Bozalaki tellement ebele pour na kolanda édition ya mokolo lelo tokomi na suka soki bosepela ki na yango na banda ko bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle mobimba ya KNB Peggy Lunga zalaki sima ya caméra pe na montage tozalaki bongo na Faso Kirombe pe ingénieur Garo édition ya lelo ezalaki coordonné epai ya Jimmy Mukendi le coach ngai na bino tokutani lobi kaka na ngonga moko oyo. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no